Bonjour, mbote mingi na bino surtout ba bolinga maman Eliani, tunapesi no ba mbote, ba ebo ma vimpi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga bonne santé, boza bien, boa malamu. Wa bino maman Eliani tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali et vous de votre côté c'est comment faites-moi savoir si vous allez bien. Wa bino maman Eliani tout votre deuxième maman va bien Nzambe ya mawa aza ko batela biso awa na libota. Na famille nitu pa ya mfumu kanda toza malamu. Merci mwana biso ba bolinga mama Eliani tu ba ebo sepela mama Eliani tu ba ebo linga émission mama Eliani tu ba ebo partager ba émission mama Eliani tu na pesi bino vraiment merci beaucoup. Na uta osala émission mo boye tout à l'heure to sola ki muke ya papa o alinga kaka mama nde asumba bloka kolia na ndaku. Alors maman mo abenga kinga bi mama ni tu na moni ba nyama nyoso ezana ba viande ya kisa ninga okolamba ba viande wana ya ngwana sikoyo. Viande na nga yango yo ndenge bomoni yango oyo ezali bomona ki yango ekia mobesu atozo mona ngo bozo mona queue de bœuf mikila ya ngombe queue de bœuf mikila ya ngombe mikila na nga yango yo na sukola ki yango bien na tia yango na moto na finiki yango mikila yango na sukola na moto na finiki na che mai te yango moka ebinisi mai nango ebinisi mai ti mai kaka ekauka te mai ekauki nde bomona niveau ekomi lokola mafuta boye ekomi niveau ya kokalinga ekomi mafuta ebanda kokalinga maboye. Après siko na bakisi viande oyo ezalaka penza makasi te ezalaka nango pete par rapport ya mikila ezali kote moko ya viande ya makasi na kamati sikoyo viande nanga oyo ya makasi mingi te na bakisi yango siko na kati ya mikila pourquoi nanga kotia ngo nzela moko te po soki na tiaki nzela moko mikila ekolemba noki te yango nde ekolemba va mikila yango sikoyo na tiaki mikila elemi ndambo. Après na bakisi sikoyo viande nanga ndenge ezotoka wana ndenge eza na kati wana na tie viande na ngai na kamati na kibor na tie na kati voilà na tie viande oyo jusque là na tie mai te na teka mungwa na kibor omonde mikile kalingamaki sikoyo na tena mai na tena viande oyo na kotia pe mai te na zofinika yango pe e continue ko kalingama ekoma na niveau ya mikila nde mikile komi boye. Voilà bandeko na mama oyo bisenga mama lelo lamba onde ni lamba ngonano voilà ngai wana naza ko lamba viande na ngai na mikila na finiki yango awa na mopanzi naza na makemba po viande koliama na makemba bomoni makemba yango makemba oyo kozala kotokisa makemba na kotokisa yango ekoliama na kati ya viande. Awa naza deja na tomate na ngai ya mbuma na ninga kolama mingi na tomate ya mbuma ngai yango oyo naza na poivron na ngai ya vert na poivron na ngai ya jaune naza na oyo tobengi aubergine yango nde ba légumes oyo nazokende kotia na kati ya viande nazobongisa yango ba légumes nanga nazokende kotia na kati ya viande yango oyo. Voilà pona mama biso bisanga mama Eliani tu eza plaisir la kisanga kaka la kisa biso kaka olamba ngo ndenge nini donc boyine nazokende kolamba yango soki zamba no liboso kutani ya misha mama Eliani tu na kosenga na o s'abonner na Eliani Nitu TV et surtout ko bossa na te ko activer cloche de notification cloche de notification alors baso za mutakanda ko talanga te po sepela na yo na ngai te Olivier c'est mon fils bozo ngande bo zelango voilà donc bien na biso yango yo na ko changer nzungu pona moni nzungu yo na moni azokanga na se nzungu akitoko ya kilo kitoko me okanga na se nazo changer na tia biloko na nzungu oyo mususu. Et voilà, quand on a le bien changé nzungu na changé, la quand tu bozo mona mikila yango yo ese petit couleur mususu viande mususu pe yango ezana no mobesu siko nazo finika ngo voilà nazo finika yango ekobota mai bolimbisanga pilipili esali na kosola nazo finika ngo ebota susu mwa mai. Voilà na finiki yango wana nazokende kolekana kobongisa ba légumes na ngai nzungu yango soki nzungu ekomi na niveau boye ebebisi biloko bomoni nzungu kitoko ya kilo mais eza quand même kozika na se yango na changer
na longo na nzungu oyo na tia na nzungu mosusu so continue kolamba na nzungu oyo sola koziki osala nini ekota na kati ya biloko ce n'est pas bon yango kaka mwasi fozaka na banzungu ebele nzungu eza important mwasi nzungu mwasi soki azolamba azala mosika te wana ngai wana bomoi nazobalola biloko na ngai nde nazobalola boye bien manger c'est le début du bonheur bomoni abandaki na queue de bœuf c'est viande na opeza moi verse ebele nafiniki yango natiki yango etoka lisusu mwasi soki azolamba azala mosika te mwasi nzongo voilà. Et voilà, wana sikoyo nakomo sokola biloko oyo nazokende kotia na kati ya queue de bœuf na biso omoni nazwi poiron kaka kote ya pembe poiron kote kaka ya pembe yango nazwi makasa oyo ya pembe yango oyo nazwi céleri na ngai voilà ekoli céleri na ngai wana poivron na nga sokoli mpe yango et voilà sokoli poivron na nga naza na deux poivrons na poivron jaune na poivron vert et voilà sokoli ba poivron na nga na la aubergine na nga moko deux tomates voilà là c'est bon comme ça de viande voilà ebelisi so mafuta oyo baparti oyo mosusu natiaki lokola yaki na mafuta mingi yango ebelisi mafuta yango ezokontinue kobisa mafuta nalobi eke viande na ngai natokisa yango na munga na kibor yango biloko natokiseli viande na nga nafuki yango lisusu naza na sani na nga pembeni ya kokata sikoyo balégume nakolongola poso ya aubergine poso ya aubergine nalongoli yango voilà bosabone na Hélène Niti TV bosabone massivement pour que vous rattrapez ma émission abonnez-vous massivement na Hélène Niti TV. Merci na bino ba eboza ba abonner, merci na bino ba bo partager ka. Merci na bino ba maman ni tout le monde conseil sur biso olamba o manqué biso ngai wa bino votre deuxième maman. Appelez-moi qui vient kaka. La reine mère. La reine mère Azali. Nzambe aobatela biso. Na aubergine. Ah malili ekomi. Alors aubergine na biso yango yo. Asepelaka na kolongola poso. Nalongoli poso ya aubergine. Voilà. Voilà. Des oignons. Viande na ngai epelé. Atungulu na ngai yango wana. Oyo nazotia na kati ya biloko. Voilà. On a donc épluché les tungulu na ngai alongola poso. Bolukaki nga mingi. Mais maman ni to ya ozomona maman ni to azali. Nzambe azobatela kininga.
matungulu na ngai yango. Ah, non. Ah, ça va. Ok, mafuta banata machicha mafuta wana eza bien na biloko c'est bon. Ah. Mama soko zolamba lamba kolamba biloko aliyo te. Kolamba biloko aliyo te mama. Lesa libungu na yo o lende ya yo o bomi na ba pesa wa yo te. O chena libungu na ya monde ya yo. Mafuta como ta et voilà, on a bani na matungulu. Là. Matungulu yango wana. On peut mis balé parce que viande na ngeze belé pour la ngapa matungulu pe mingi. J'aime les matungulu yango na ça. Mama italinga kolia, alinga pe kolamba, yango pe alinga kolia. Mama italinga kolia, alinga pe kolamba. Voilà matungulu na biso yango wana. Et voilà. Matungulu yango wana. Lokata ba légumes na nga nyonso ezokota na kati ya nzungu. Voilà. Koko lama mikila ya pamba, mais mikila na monaka ezaka peza na viande mingi te pona mokuwa. Yango wana asala yango mélange na partie mosusu ezaka na viande. Ok ba mama. Maintenant poivron, ce poivron n'a pas moko, poivron vert moko, poivron jaune peu moko. Voilà. On a les légumes, il y a quatre viande na biso. Bien manger, c'est le début du bonheur. On apprend tous les jours, on apprend quelque chose. Kaka. Voilà ba maman. Ba légumes na nga yango yo. Nyoso o tout nazo kende kotia na kati ya viande que de bœuf. Ah. Jusque là na tie maïté hein. Viande na nga eza wa ekoti na maïté et ba légumes yango wana. Les légumes, légumes, voilà. Point de haut, ça céleri. Tu as l'ingénieur au macasse. Et puis ça va bouillir au petit au mingi. Voilà. On a céleri la biso hein. Sauf
soko zo lamba mama okomona ti mobala koyeba gu ya loboko na yo soko alie biloko bwana ndako ke muto lambi te mobala ya bien habité au moins na muto lambi te bati yango wana na tie ndenge nalobaki ke natiaki cube na mungwa lokola natie nanu mai na viande te nabakisi su cube nanga moko nakobakisa mungwa te nabakisi kaka kiboko nakotia mpe mai te voilà nafiniki biloko nanga natikeli yango temps etoka naya komona liboni ekokoma ambana ndinga koloba ke natya mai natikeli biloko nanga temps etoka yango natie na moto natikeli yango temps et voilà biloko na biso yango ndenge bomoni yango wana na moto nazo finika yango ba légumes wana nyonso te botaka nango mai bo berson ebota mai poireau akobota mai biloko nyonso obota mai voilà pourquoi nakotia mai na kati ya biloko te nakotika yango boye na finiki yango natika yango etoka nakotia yango mai te nakotika yango boye nazo finika yango natika yango etoka avant ke nabalusa yango natika yango etoka na donc nakotala yango tout à l'heure et voilà moi je dois absolument to checker na moto yango des autres abomoni ndenge kiti na chema ite depuis na bande kolamba depuis na checker na moto mai na chete to balola ngo quand même siko total voilà c'est ça voilà voilà biloko na biso yango wana ekozala na sauce moko ya lourd oyo bamama babanda kolamba oyo sauce boloki ya bango yaki ya tomate ya linzanza makasi oyo ezala sauce boloki me ya balégume moni c'est ça na atie nanu mai te ka ndenge nalobaki wa depuis na bandi kolamba biloko ekoti mai te sangisa boye po goût ekota partout mungu ekota partout esangana malamu voilà voilà lokola eza viande ezalaka makasi surtout viande oyo nini queue de bœuf ko nakotia ata mai moke te eza ya mai te nakotia mwa mai moke kaka po biloko oyo ezala ya kokangama te fo ezala na supu faisant la sauce. Voilà. Nazo chango mwa mai muke. Et continue kotoka biloko na biso yango yo. Nazo chango mwa mai. Et continue kotoka ti ekobela. Et voilà. Bomoni biloko na nga na balisaki yango. Sauce nanga bomoni ndenge komi yango yo biloko nanga ebeli kitoko vraiment kitoko na misu kitoko na monoko biloko nanga ebeli bien voilà là ça va tokoki kolia natiaki ka mai moke biloko nango etokaki ka na mai nango kaka bamai wana ezalaki nde nafinikaki yango nakalingaki liboso queue de bœuf na ngai donc nakalinga na queue de bœuf na ngai nde bomona ka ndeka nasalaki procédure voilà mpena moke biloko nanga ça va mpona mone sauce ya biloko po ezala na supu po ekoliama na makemba donc viande oyo eza partie mosusu ya viande eza partie mosusu ya viande
Vous avez parti à Mokila, il y a que de bœuf. Voilà. Parti à Mokila yango wana. Oyo, parti mosusu ya viande. Biloko nanga ekoti mafuta te. Atali tanga mafuta ekoti te. Voilà. Ata mafuta ya mukie. Mafuta nango moko kaka. Ebeli kaka na mafuta nango. Ya teke ona chemo mafuta. Non. Biloko ekoti mafuta ata mukie te. Et voilà. Toko na misu kitoko na monoko. Boyebi ke partout à cœur de bœuf eza na goût nango. Partout mosusu ya viande pe eza na goût nango. Donc viande côté na côté eza na goût nango. Eza goût moko te sauce na biso yango wana. Bomoni sauce. Voilà. Sauce yango yo. Ba légumes nyonso tu na tiaki wana. Voilà. Sauce na biso yango wana. Ekoliama na makemba. Donc biloko yaki na pose feza na sauce po ekoliama na makemba. Makemba eza eloko ezaka déjà makasi. Eza eloko oyo il faut kolia yango na soupe mingi. Makemba faut kolia yango na sauce. Makemba faut kolia na soupe. Voilà. Merci mingi na bino surtout ba bolinga ka maman Elia Nitu. Merci mingi na bino surtout bo partager ba émission ya maman Elia Nitu. Merci na ba o ba benga maman Elia Nitu. Maman ya biso kasi ko bisenga maman Nitu la kisa peninga nini kolamba biloko yango. Modèle o nga na seple kina na biloko na nga lelo yango. Oyo nde modèle. Nga na sepela ki kolamba biloko na nga lelo. Donc ba légumes nyonso koti na kati wana epesi biloko na nga kitoko. Epesi biloko na nga elengi, epesi biloko na nga sentiment. La nakoki kolamba makemba na nga, nakotokisa makemba na nga, nakoki posala kwanga pe ezali mais ngai nakolia na nga makemba. Tokolia na makemba. Biloko na biso na lambi eza potolia yango na makemba. Bien manger c'est le début du bonheur. Oyo tina kati ya libumunde ya yo. Oyo tina libumu te mama papa eza ya yo tata oyo eza na banque eza ya yo te. Oyo koti na kati ya libumu. Nde ya yo baluba balubaka kuja nkwipa foko lambaka koliaka malamu kolesa nzoto malamu soko ozolia bien ozolesa nzoto na yo bien oko éviter pe ba maladie ebele na kati ya nzoto kozala ba anticorps moyo kozala bien ba anticorps na yo kozala vraiment makasi pour que obelaka pamba te. Bon continuez ko s'abonner na Eliane Nitu TV, abonnez-vous massivement na Eliane Nitu TV et surtout que vous santé ko activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission ya sika ekota na chaîne na biso. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumona. Nzamba ni beshinel bana betu. Bon siboka mataba bisous. Je fais de gros bisous. Bye bye.